Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero. Tshisekedi. Tu pas. Marino ba Gerlin. Oh. Eh, nga bande na zabo lisu na nga eke na ko beba. Na tika na téléphone na lisu. Na ebite so etasho elonga. Est-ce que ngana yo? Yo lo ba kaya doana ngate. Ngano to relation ensemble. Eh. Donc yo no zano o raisonner que ngano to ko kabwa. Moi je te connais pas. Ah? Oui. Tu me connais pas? Non, bon, que c'est bon. Ma gueule, non, non, est-ce que beaucoup yokanga chef na finga journga na kutana mi finga ngo pena ko asoma ngo bani mi finga non pas jusque là. Il faut savoir ça. Papa Gelo, dans ce monde, je suis chez moi. Toza na télévision. On va aller à sous chez yote. Toza na télévision. Ozo nyonso ça na ndako. Okena na ngoti. Ndako na yetika la terrasse. Akena na moi ndo comité. Mama pesa. Moi ndo comité. Pesa na merci Toza pas côté. Non, kokene na luté. Asengio pardon. Asengio pardon. Moi j'ai beaucoup souffert. Par contre, ça miso s'il te plaît. Moi j'ai beaucoup souffert. C'est un peu d'essuyer tes larmes. Qu'on les la devant moi cité, ça fait mal. Bote bandeko balandi ya Chebiso Télévision, boyi malamu na émission la mission Bravo Jésus, une émission qui édifie, une émission qui éduque autrement. Oyo bomona ka peut-être na ba vie ya bato. Boyi ba lolenge nini ya ko résoudre yangote. Cette émission nous aide vraiment ya ko yeba lolenge nini to ko mema makambo na biso, lolenge nini to ko bongisa to pe ba conflit na biso o tozala nango et dans la famille, et dans la libala, et dans la ba camarades. Un grand merci à notre sponsor officiel, Yé Atika Kabisote. Comme sponsor, on a biso Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un sponsor, Topona Pe Andima Biso. Ceux qui tozali boye, qui toko boye. Parce que sponsor, après ça, Rabiso Mbongo, a fouta Rabiso qui toko, après si santé, après si succès, ne le après si élévation. Grâce à sponsor, on a biso Jésus-Christ de Nazareth. Chic Mouka Daibi qui cité. Ngala Binda Wangangate, Naibi Kosa Mutumabete, Naibi Kosa Bolamo. Voilà. On a des conditions, sponsor, on a biso à le bel biso. Merci Mingi na sponsor, on a encore une fois Jésus-Christ de Nazareth. Matoni Mingi pe na fondation Maman Denise Nyakero. Merci beaucoup Maman Denise na nyonso ko sala pona chez biso télévision. Nzambe excellent. Encore succès, élévation. Ozala toujours wana poete. Tango yo zali ba te belé ba ko zwa lobi ko pe ba ko pambwa ma grâce na yo. Merci mingi pe na orphelinat ya Mama Emily depuis Canada. Orphelinat vida zali ko benga moto nyonso ya mutia malamu ayeba ko sunga bana oyo bayeba ko ya ko zwa ya kolia ya kolata pe batanga kelasi. Na yango Mama Emily abaki na yebisa batu nyonso bonne foi oyo ba mesana kokota makambu ya bana bitike benga Mama Emily okota en contact na ye pe ba ko sunga bana oyo. Pour septembre, bakozonga kelasi bazanga uniforme te ni na otoko bakaete nzambe akozanga te ko pambola yo. Adresse ya orphelinat vida ba oyo batuna kabiso ils ont mis bongo na commune ya Kisensu, quartier Régie des Eaux, avenue Kinzola numéro 49. Donc comme wana référence ezali 3e Dodan neto kende ngomba Kisensu au moins na orphelinat vida ils ont mis wana. Matoni mingi pe ba technicien na biso na komona na prise de vue na moni Chris Asumani na moni na réalisation montage Thomas Fabien Poi na moni pe Dinige Mosolo na bosanité Elias bazali wana pona kosala musala kitoko to moni makambo iko kende pe malamu nzambe ya pambola bino na bosanité bana na ngai ainsi que ya ma femme Lidi Mukadi
Bandeko ba bolingo toye na mama likambo awa na émission sous Bravo Jésus-Christ na otelo ba l'autre fois mbato nyosa bonne fois balimba soutenir émission oyo bo hésiter parce que ça nous demande beaucoup de moyens pour être tout réaliser émission oyo senga ba transport ba moyens et tout kosunga ko pesa ba avocat ba docteur pour être réalisation émission oyo ezala réussite na yango bo contacter biso to pe otindi M-Pesa na yo pour la contribution na numéro oyo ezali affiché na ba poste télévision na bino nzambe akopambola yo parce que émission ekosunga mabote belé ekopesa conseil ekozongisa confiance na mitema ya bato lelo na émission lelo na invité na ngai toza sport te na kopesa ye mbote to banda émission ya mokolo ya lelo ayeko sala nini pe nini memiye na émission yo Bravo Jésus-Christ na pesi mbote papa mbote papa journaliste sango nini sango ezaka ya makambo yo ezokomela biso na ba foyer na biso donc poussa micro boy tala ninga na posita tala donc yango na kaka yango na eko pesa bino sujet nanga ozo tungisanga ta micro bien ozo tungisanga na foyer na ngai donc c'était ça voilà babinga na kombo ya nani babinga na kombo ya Gerlin Kavena ok ouais na komeni na na limité première ah d'accord to yambi on a Bravo Jésus-Christ est-ce que bato ba ota l'émission ba ko yeba nini mimi on émission yo Bravo Jésus-Christ bon donc on va na kitoko tanga ni na vandi na ma confortable quoi donc na ningi mo vanda pour beta ma li solo bat ba yeba nini mimi peut-être li solo ko beta et kusunga ndego mo na ndako wa kotala biso ta même problème na yo nzambe ako zanga te kusunga ba ndeko peut-être ba même problème na yo est-ce que ko beta na biso li solo yango malembe to yo kayo d'accord merci beaucoup problème on a yango awa izaki ya pasi pona biso ba jeune na bilinga linga na biso o to linga donc moi si tout o komona na nzela a moi so linga te bien sûr que au komona yi okoye ba bizali na ete okoye beta dame na ete au télémissier bo sololi bozwani ba numéro au pesani ba rendez-vous ma e bandelizala bien e bandelizala nango bien akolakso o ezakati na ete donc akolakso ndeka to ba gentil mbebo mobo ba bolingo mobo ya bambebo mais le temps beaucoup banda ko vivre ensemble les tabou qu'on s'alla ensemble avant de l'action dans ma campus. Ndeti onga ekomelinga na minute nazana fiancé nanga moko boye donc on a kotanga kombo awate pour les émissions donc to salne une année 6 mois. OK. Donc une année 6 mois na tu vends vraiment très bien, tu vends très bien. Donc ngana zaki panangai. Nazaki pananga azuya pananga aolamba aosokola bilamba donc nyoso zaki dans les bons. Bon, maintenant je vais comprendre une chose. Moi si oyo il y a des femmes au bazala qui a commis ndeti na précipité moko boye obima pa na bango. Donc on va soit à l'aise donc ngaso na ke musala mona pe na côté alambi na ye ayambi nga pe bien atelinga mai na douche na sokoli et tout. Comment va presser mon boyo non il faut dans mon famille na bino il faut qu'il y ait dans ces moments on sait pas dans la vie zemeko ya et tout na yebika awa ebande kono musu na yebite yo pifo et pas na biso ba yebo ata comme quelques personnes do ebanda ebongo comme matanga toki ensemble na famille na famille na ye comme fête toki ensemble et tout tala kande ba famille ba tunaka Gerlin oh nani oh maman on présenter bango oui maman donc ikende endoza apena dans les bons et tout yaki kokoma na moment mo boye kaka biso mbale ayeko vantsanga bi papa dans ces moments tous inquiétés on a déjà grandi une année 6 mois c'est beaucoup nana pour ça donc en fait les ayu mo kate parce que les autres ça la fierté nanga ça la tout obima pana biso baye bayo très bien
parce que pas na biso na lobaka et oza fiancé na ngai tout donc na lingi siko kombo fiancé les a confirmé tout le moi quelque chose tout ça qui ne pesa pas maman et pas papa kuna en fait comme si na bando ko moni ki asaki bien ando soutenir nga pe na makambo ebele donc pas na yena ndo boelo te OK parce que asaki bien nanga tout ça il très bien to bongisi pe makambo ndeka ezalaka e ko bunda bunda kaka ataki nga bon en fait atika nga pété atenga ka moi loboko ndé to salaki programme to salaki jour to kendaki et pas ya papa na ye na mimoni si na milakisi ezaki ils comprennent ba noko na bango comme moi quelque chose autre kende na bango na pesi pona batanga lettre et tout makampe sili donc wana pena na ndoko tasu na fenêtre te comme pena na porte na ke pena na lukie ba bimisenga kiti na vandi to solo lipi mais ere komiki makambo wana nyonso sili donc place pena na mona kindeti liwana nga siko ebandi oh donc elle a changé totalement voilà près de ta pamba donc voilà na la baliété près de ta pamba donc elle a changé totalement oh donc et comment kaka quelques minutes ce qui a yena kwa kutingate problème de ce qui a yena donc nga chaque temps il faut nazala nanda ce qui a yoki na ke matanga wana il faut na loba bien matanga ya nani ce qui na ke fête et papa ye bato wala na mwasi fête nini bazanga koma couple invitation nini bazanga ko pesa ki donc a changé totalement a comment donc Alexa en fait Alexa nga fat o ya yete o na yebela ki yete OK donc et ce qui est grave on a mon erreur na vie nanga j'étais chez moi le temps où so wana bando ya pananga elle vient de me dire que je serais dans ce moment nande to so en biloko nande to évoluer na moni ndako ko mokie ndako ko mokie na sana moi mbongo mo boye nako en fait eza ko défisa yo OK yemo t'a proposé voilà nako défisa yo to longwa awa to zo ndako ah bon comme ça moi sinanga n'acceptaki na ba d'accord problème ezate to zo ndako na matonge na venir pozo to zo ndako na matonge à venir pozo pour payer garantie tout mais ko zo ndako de ça lokola a sombinga et les appels lokola sombingai le contrôle est commis dans chaque temps chaque moment au ko solana locataire sous voisin na yo donc ce qui a écouté ka bosola c'est tout un problème donc a comment qui menacer nga na bandenge moko boye je ne peux pas imaginer parce que est commis dans sens unique na ba minanga ba mina France nanga na zo soutan so na bango te de ceux qui ba moninga na ba de ceux qui ka moninga na ba camarade nanga c'est que ba camarade na ba welanga basi au moins vandi bona porte oh non garde j'ai besoin tu as besoin de moi mais nga na batu na so na posono siko yaka et puis la précision nyonso OK j'arrive au moins que le temps na promettre bande konanga na lobetu abimi susu mais je t'appelle non dona ba camarade nanga et comment si je na bango ba comment otonga nga par-ci par regardez place nyo ya ami kotisa place ni ami kotisa donc a comment brital a comment ça dit n'importe quoi jour moto kende matanga to va na bar na yebisa qui était elle m'appelle elle me dit que oza pinga non matanga mo boye na victoire kota 27 ota okunda meto zongi obika ya akutanga na vana na bato atuna te directement je me suis dit on a battu parce qu'on a telle gauche on a telle droite abina on le bana regarder tellement matango ya ki oyebisa kinani ah matanga na tellement na posa no to zonganda oh
na miso bato na bi telema zonga ndako. Maintenant bato bakomo tunanga oyo azanani. Donc naïbisi bato ke c'est ma femme. Donc bato siko bakomo luba c'est ta femme. Comment moi si na oko lando na babar boy. Tu es un homme. Il faut s'imposer. Nga naïbisi ke non telema pardon zonga ndako na zolanda yo. Abi na zonga ndako te na okena yo. Biloko eza na ndako ezela o. O nyoso zo melawa kunezali. Papa nava que la fille a panza table place de vendre qui n'a pas master. Panzignos. A panzignos a panzi melangi. A quatre de bouton tout ya chemise de panzani. Wana yozo taleka. Wana na otaleka. Bato bakomo loba au moins ça ndenge nini okina komi kota wapi ba msusu beta et tout. Mais non mon la question na beti. Et bete po ane mais à la maison. Donc pas si moko oyo na mi yoka na famille na ngamoko na kenda otala bango soute. Et voir même atanga famille na kenda soupa matanga famille te voir même ba fête. Pour okene neni parce que ce que obi ke okenda Hollanda yo. Maintenant dans tout ça, ozo se reprocher na nini? Le lenge moi si na yo a changé comportement. Le lenge a komi wana. On a yo. Et là, on y a ça là pour que moi ça se comporte. Pour nanga na sale lo moti. Pour obéti na côté na yo ya yi obéti. Non, na sale lo côté. Na sale lo côté na fidèle na moi nanga. Donc na tika la ko tricher voire même pas. Donc des là que en fait moni babiso to ba jeune mon responsable tout na ba famille mon chrétienne. En plus naza mu Congo. Donc na mon dit 100%. Donc pas na biso za la respect. De ceux qui déjà famille et moni mwasi oyo oko kende sote na mwasi mususu pa ba oncle. Donc esimba raté. Donc na pesa ka valeur na ye, na pesa ka respect na ye. Donc na trichité. Donc na comprendre tende a changer ka mbala moko. A changer. Donc attends que l'anga na ba griffe ba komi na place. Je ne savais pas. Ceux qui na yebaka lelo lelo so na va na chambre na lelaka. Lelaka nini? Donc na kuya na libulu mo osinga na kuya te. Selon yo ndenge mo ça se comporter, selon yo mto yebi koleka biso, ou ça les remarques n'est pas moi sina yo. Bon, en fait, dans ce moment remarque qu'on a na ko sala et pas moi suana na ebité. Na ebité ce qui est en envoûtement. Pour et comment la air bon ko sur beaucoup na casquette à butu. Bon là déjà des fois. Oui. De l'eau mutumo amela bilo moi makasi le mutumo lango sokto comme na butu oh chérie pardonne-moi na onu sur les gars qui est tout wana akiti kama wana kiti fois donc a celle na ba désert na libanda avec son soni après avec aussi ngo ba bolimus na limisi combien de fois non je te pardonne na limisi trop mais elo kongo zonga kaka na mito na la suna ba mité na la suna ba camarade dans ba comment embela nzemba polo oui donc ba mona quelque part on les ka ba va na bar ba embela polo donc nzembo ngela nini polo yaka non ela nzembo mobo eke polo baningi bakimie pona mwasi nzembo mobo ya ba ko kalaka bon donc ba masa ba comment oyembela ngango yesaka polo wana ndeko na biso na lini toyeba na bande ba otala yo eloko nini ememi awa olingi nini eloko na o ememi nga awa na epena pona lobela famille ya mwasi nanga pona bisa bango vérité ki ngana mwana na bango to ala sauter OK to ala sauter na sens nini moi swana akangisi nga trop na vie na makambo nga na salate na makambo pe na yebité donc a comment vous ça là-bas babiloko mobo oyo voir même nga na sala na oti ezaki jour moboye ka bon 2 jours passés tozaki kana venir to telemika na fille moboye na venir na biso na telemika na fille moboye OK aya atuna fille wana te atuni pe ngate azanani directement na nzoto
donc directement na nzoto directement azui libanga a viser pou na vitre donc na vitre voiture bato ezaki na simananga vitre on est panzani donc siko talanga iboye ndena boye nako kimaka te ke likamo esalami bamona kimana ke bata enkolo kamino place aki sur place il fallait bazoyer mutasala ki acte wana bazuye te bazwenga do bakangi nenga donc c'est pour cela na ye koyebisa famille na ye ke ngai na mwana na bango tozalaka susu te nazala suna yete lelo soki asali problème de soka memi likamo boye ba landanga susu te ba s'occuper na mwana na bango ba kangisa mwana na bango parce que moi j'en ai marre na lembi ba bolingwa bongo donc en fait ngai comment le problème partout na okinda comment obebisilanga makambo donc oui na comment na insécurité mo boye aza soldat te aza mutu normal mais soki na va une place na comment mal à l'aise kingo na ngaki comment gauche droite oui ba te so obimela donc na yebite soki obimela wapi na yeba te donc na comment banga atako fanda na mwa mosi na banga na comment banga atako linga donc soki kana lingi mwasi na yebika ke la fille wana donc akoma ko fantôme moko boy do boza souté oui to ça la souté mais il y a la tout ça sur 3 mois déjà sur 4 mois to la souté et puis kanga ba biloko na ina ndaku azwa ba TV o ya somba biloko ya somba apanza azwa mbonga garantie a pesaka azwa ngana minute na zonga pa na biso donc il fallait que na zanatana kama quelque chose moi garantie pour na zwa ta studio mususu mais moi na wana na makambo to sala na zonga pa na biso et pa na biso ba mo lubaki ngai nde biso nde to aboy oki ba boya o yambanga ke boko sa valise ne na ndaku te parce que biso to pekisa ina mona mwasi wana na beta ba petit sœur na pona mona mwasi wana mais etake nazaka ka mwana mama boya mwana ete mama lembisa ki motema ndi nazonga epa na biso na minute naza pa na biso na âge na nga pe na boy nazongi pa na biso moko na lamuki na chambre na moni ba petit moko ba ota TV na tongo ba moni pena ke vie mutu abima déjà mutu bando ke pa na ye ozumbo en transport ok pa na ye au lieu quelque chose mais bien zongi a donc ça me fait mal yango na ye ko yebisa famille na ye bande ko na ye oyo tanto ba kote la kaye ki ngana ndeko ngana mona na bino to la souté donc ceux qui ngana lingi na bando revendiquer le quoi mbali na obete makasi. Merci beaucoup Kobeta te ndeko na ngai tolanda sports oyo ya comment kololo pang et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bravo Jésus-Christ. On y va. Lelo na Kinshasa, ezali lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po ozapesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau. Bon, total à sport, il y a comment Kolo Lopango, toujours na plateau na biso. Donc, comme la deuxième partie, il y a une émission à Lilo. Ce que botali na liboko na ngai mobali nazali bongo na ndeko na biso ya mwasi ayei to bengaki ye to mekampe ko yoka ye to sala analyse na ndenge ezalaka na émission après ça peut point de vue na ye ba idée na ye sur sujet to ko aborder à travers cette émission. Mesdames, messieurs, la grande na passion beauté. Bonjour papa. Sangoni. Bien.
Comment on Kombo na ngeza Priska. Priska? Maman Priska, on va y na commune. Nga aza komina matete. Moi tete. To yambio lelo na oni Britannie donc ne ba benga kango. Donc to yambio na émission na biso Bravo Jésus-Christ. To bengio parce que ba libio lo baka bien. Oui. Ba to commission makasi on lo baka bien. Tout le monde on to sentir en émission lelo. Alors tous un sujet na biso ya mokolo lelo ezali ba fiancé ba vivaka te baza na Goma. Alors fiancé ba fiancé voulais-je dire, mais moi si naïe à se comporter madame te dû ya ba oyebi jalousie mal placée pour naïe jalousie mal placée na couple ils ont un inconvénient tous ont une conséquence selon yo ceux qui moi ça dans la jalousie mal placée. Ah, ceux moi ça la jalousie mal placée donc couple là n'est bien té et c'est ngel té pour vivre ensemble. OK. Pour nani? Pour moi ça la jalousie mo boy ya bien té. OK. Yango ne couple là ko umela té, c'est ça? Oui, et ça na ba jalousie moi ça ko ça né jalousie pour alinga mobile naï. Mais ceux comme na ba jalousie mo boy ya bien té donc couple là et c'est ngamité vraiment. Yo za moi si songa biso na mibali ni ne ça que moi ça comme la jalousie ya makasi ko le kapa mbai naï. Mbada se sentir comme une insécurité. C'est ça réduit à quoi? Parce que à ça la ka love bien avec bolimisa parce que après ça que mbongo yebisa biso non ni ne ça que moi ça comme la jalousie moko ya makasi envers mbali naï. Bon. Ba jalousie wana eyaka ndet na biso basi ndet toza boko za no pena mbali mobwe apesa ne mbongo te. Mais tellement mbali wana alinga ko ka makasi yo polinga mbali wana makasi donc au moins le loso mbali wana oba akende to asala boy au moins on dira okima. OK. Donc ba jalousie wana eyaka vraiment pona bon. Et zelo msusu te. Te zelo msusu te donc kozara na mbali bien to mbali azala na bien. O banga mbali na o time su ba jeune couple mobwe o bangi la vraiment mobile na obité mobile na ngaso akebwa nso afi mo ba kangama nae fona lengi ya mobile na ngaso c'est les jalousies. OK. Donc fona lengi ele vraiment makasi. Mais sikoyo neti ndeko moi so yo asela mobile ni jalousie makasi wana conseil nyoko pesa. Bon ce que ça asela mobile ni jalousie pour la bolingo na conseil na pesa donc wana ça vraiment qu'il faut à continuer. Oui. Mais ndeko mbala bengi biso depuis Goma lobi moi si na ya komutungisa ye zu ane leki zu amone na moi cité za camarade za ba connaissance il faut bunisara moi si wana. Mais papa en réalité vraiment moi si mo boye ou vivant na mobile na obozaka bien o yo kuta mobile na moi si mo boye o yebi ata position na été ce qui vraiment linga mobile na to banga pe maladie mbala ko kende boya talite moi so pe msu bona sepe na nga na été na kende ka bona le kaka msu chéri na nga place aza oyeba na été akei pe na bisengo mo boya 2 minutes maladie payé. OK. Donc faut na protéger mobile na nga donc pour na protéger za faut na c'est vraiment zou a mo boye o ko supportant oté. Donc yo selon yo ko la moi si so la na mobile bongo a protéger mobile na. Oui. Et bon à part que ça la zou a bongo proposition monsieur ezati au groupe sande na biso moi ça kotala biso na depuis Goma. Donc na habité ndenge façon nini o la fille a vivaka na mobile na e. Nga mo na nga mweza ngo ka jalousie za ngo lo mo ya grave te. Asa na ezu apo mobile na ka linga ke mingi na mo na ngelo mo ya grave te na kati wana. Tia micro boye. Voilà. Mais sikoyo vous avez un chéri? Oui, na chéri. Azabi. Azawa to quelque part. Ala mboka. Aza na gana kino to ana mo ba problème mo. Ba problème. À part yo lingi na mususu te? Te. Nga vraiment za fidèle za vraiment fidèle ma casse. Oh. Pour nani nous a fidèle. Ni ça que vous a fidèle envers Bon. Aza muto na za na ye malgré ba problème aza muto mo boy na linga makasi. Dans na mona ndeni na ko décevoir était tellement na linga ka vraiment na mona ka moi elo moko yo décevoir était.
Mais et arrivera ma fille bah comme na moi 5 7 mibale mon azana oyo yo et to fona moi parenthèse moi moké qu'est-ce qui fait que basi basa na 4 mibale ba gérer ba mais ce que yo na monaka na moni ozalo ka basi wana te spécialité na yo za nini ya ozala na bolingo moko pour ko tromper mobali na ote a marquer côté nini bon bola mo ko isa biso moi kwa biloko mobo ya malamu oyo a marquer onango. Bon ya ba biloko chéri nanga a marquer et pas nanga po azam mobo ayoka nga. OK. Oui ayoka nga trop so na lobelo kwa na ayoka malgré ba makamba mbali bazanga na ba makamba te mais en tout cas plus wana vraiment ayoka nga so na lobi boy ayoka. Mais si ko o regrettera ndenge bozala ensemble bozala bozala niveau ni relation ba makango excusez ni na lobi makango hein bozala makango bozala fiancé ba marié comment na niveau ni toza ba fiancé non ba fiancé oui sikoyo na ki fiança yango nini mona ki zangi o to lo pe ki bozana ba problème est-ce que probablement problème na ngona yo avant de continuer ce jeu na biso na bi ke za yango ne to bengeli wa te mais avant de continuer ce jeu na biso est-ce que koki ko beta biso moi li solo muke ndenge bo yana na papa pourquoi bozana ba problème bon ba problème na biso ezaka que quand ndenge to lo bana ya ba jalousie bon na sali ba jalousie mo ya mal placé te mais eza ba jalousie na ndenga propre ndenga propre ndenga propre oyo salaka oui aza mobile nanga famille eyebi en tout cas famille vraiment eyebi toza na ba procédure à libala eloko na monaka pasi moko et pas ya chéri nanga wana na relation nyonso o bat bayebi ke bato baza ba fiancé baza ba procédure à libala lelo ba okende bazo bongisa po basa mariage lelo comment mobali a ko permettre ko kende fête à se permettre que fête ayebi ke ana chéri na ye mais ok fête otiki moi so zala na mais ngaso na obina ke fête mobali osela ngazua comment yoko ke fête yo moko ok bo ndenge nini na ko kende pe musupe na bimena ba camarade nanga mobali nanga pe osepelate parce que ngaso na obina na silika po mobali nanga kende fête atiki nga e komi problème mobali ke matanga emsunga na yebi te ke mobali kende matanga na obenga ye directement isanga ke oh non chérie na matanga na za place bo emsuno lande place wana entouré na ba fille siko papa na nga yebisanga non ça nini na vraiment na yokuta mobali nanga ona linga makasi wa kati sanga banzela nyonso ona zaki nango na ye na yokuta ye na entouré na ba fille mo boemsu ba fille wana pe ba bien te msunga leki nanga ba. OK siko réaction ezaki nini tango kuta ba no panza bango oh là là ou panzi ba onde papa nga kota bolingo na sala ba jeté oh oui nga sala ba jina bolingo te nga nde na za awa to na mipesa na bolingo na ba déjà que na longola mama na nga na longola papa na nga na ko motalela monto na pesa vie na nga pona yebi que reste vie na nga na pasa ngona ye yango sala blague te so na sala blague te na bona tango tuna te fu panzanano non tuna ndeni po ndene na mona ka déjà na ina kutu mo ba va na 4 des filles mo ba va place na c'est que moi moi c'est oh oui et bon so ba camarade ya yi o senga pardon camarade ya moi sina mobali ezaka te camarade ya moi sina mobali ezaka te bon beaucoup na no ba collègue em subo tanga kana bino mais on va na ba bare mo pe na ye na kutu no bo vandi o simbi pe mo mbai na ngabwe ata yo mo papa situnga kuna mamba bolingo na linga ngo kutute na yo kuto simbi mobali nanga oh ngane na ngabwe na ye vraiment na yo kuteke moi mo bo mo mbai na lipeka o nga sala ngo te pa mbaya batu msusu des gars no panzele on dimate o monde na ngabwe malgré tout ça na mo ba problème wana na fiancé na yo oui malgré tout na mo ba problème ndenga za na ocho kutane na kutane na mwasi oh tala o mo sikato so yimtatsenga ngo hein des gars bagaro na bunde place wana ozwa idete ngaba boyanga te c'est na vandi vraiment na hôtel vraiment ko da baby sa ba relation na nyonso pona nazalaka na mo mobala na nde na zana de point oh ça bo utu beba na kala mingi oui na ke kutana moi c'est puis moi wana abikara
po a moi makasi abetenge lo mo boye ta cicatrice sango etikala ya les ongles lunettes na mama siko mo iteke nyonso wana omichaka en danger ta lelo yo so ebezwa ki ona lesukasi omoni o yango ezonge ndesiko mobile ton okuta ni au sentir nga oui au yeba vraiment bien qui est priska ponga priska ndena za boye na linga te bat mo boye bazali ko na nga nga mo amatete ndena aboye nga mobile ko sela nga jamais ba aventure ponga bunda pe pona mobile so 5 bana tsa mutu mbele no tepe mbele te bongo te to na télévision pardon ko kena ngo bote papa na télévision ko basana na ngo jeté mais siko nyonso na monike suki mobile bayango mo te za mabe na mobile bayango ndeni bayango ndeni yende faut assez respecter ponga sa ba makambo wana te tonga ebike mwasi na nganda zana alinga te amona nga basi mobo faut asa makambo mwasi na lingiti poli boso tongo ezaki bonga abandako landa onga na oloba neti yo ningi olinga mbala sani yebisa biso na yo olinga ka selo yo malikeza to ili vina wote me yebisa no biso yo olinga mbala ase comporter ni azala lolenge nini po yo sala makambo wana te ngande na boye na linga mobile na nga na zana ye aza mobile yanga moko na linga jamais na mona mobile na nga na ba fille moboye okoza no na fille mobo pesa ni mbote c'est bien non yo soza ba fille boko manga ba camarade so ko tena fille mo boko manga ba camarade so basala kesika mo kasi ala sa bango te au lobby c'est na musala en dehors musala ki camarade sili bon après camarade na liboso eza na nga moko OK to évoluer siko après wana olinga sumbala sani asa ndeni bon na linga mobile nde mobile fiancé na nga na za na linga mbaza kitoko OK na linga mbaza bien mo ba favori vraiment ça la bien et puis aza vraiment makasi na mbeto kitoko makamoto mona okana bravo Jésus yele sikoyo nini salaka ke okoma kane mata à part wana lo mais na moni oza moza fille moko de yo sala blague te sala sport ini ya pesa ko assurance abitumba wana père kane no to ebsonga na mwana matete nga na nièce edingwe ya edi wana oncle na nga nga mwa komina babina filette biso mwa matete ndenga zana aza mutu mo boye mwa bayuma mo baye bamoneli nga pe te po place nga zana pesa loyenge no pesa loyenge pe makambo eke bien surtout pour la mobile. Voilà, ça tombe bien. Mais est-ce que vous que ce qui peut jalouser l'équipe, topé, moi, c'est agressive devant son homme, il bomara love. Love est quoi pour la bonne temps? Parce que pour na yo lo ni bomara love à part wana. Et le bomara love est infidèle. Sumbala est infidèle. Oui. Et bon, suis-moi si, qu'est-ce qui prouve et pousse à Mobali pour tout ça Mobali ni pousse à moi ça comme un peu infidèle na relation à Bolimo. Pour na yo selon yo ni ne ko pousser moi si à comme infidèle. Et là et pousse à moi si à comme infidèle et ça que soit peu Mobali naé aza infidèle. To Mobali a ko satisfaire moi cité. Elle m'a mis sous ana bien. Mais ce que penati na niveau mbeto ana ko boy fatigué. Donc moi ça comme luka pel bana. Wow, naza surprise mo pona yo. Na olinga sujo yo na kotsa mutango to me compé ko débattre titre aux solutions. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir rien? Oui, nous sommes prêts. Voilà, to landa spot d'abord et puis on va se retrouver pour la suite de cette émission. Bravo Jésus-Christ. On y va. Oza Congolais olinga kampana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike
lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Mesdames, Messieurs, merci. Botskota la sport ya vida. Isengwezali pour être bozé belé bota l'émission yo tali partager yango betali solo na motona na talité. Tous appels na besoin ya soutien na bino pour la réalisation émission oyo. Raison pour laquelle toucher M-Pesa na biso, toucher Airtel Money wana. Soko bengi biso nzambe rozanga te kopambola yo. Tous appels na surtout elo aliboso to senga ba micro cravate, bat ba limi ko simbara ba micro boy. Soki bo sungi biso na micro cravate nzambe ako zangate kopambola yo pona bola mo la biso naza na plateau toujours dans la grande oza prête ya ko recevoir surprise na yo mokolo lelo. Oui, naza prête. D'accord. Thomas Fabien dis mon solo boko la biso invité surprise ya maman. Voilà. Nous avons ici quand? Oui, bien. Naïbe papa. Azana. Fiancé na ngona habita lisolo ya. On a surpris à comment naie na plateau na biso? Oui, na c'est vrai. Bozo solo laté? Tobebana. Bobebana. Bola kini. Quand on a tout expliqué au papa. Kotambola na ba fille trop. On va na ba terrasse na ba fille. Donc on va na tikinga mo mwasi na e. Poso abi nanga ki prise kala te lo am poussé na olata na vanda place ya oza. Donc tant o tika nga okinda kovanda vanda na bato azala na bango. Yango epesa e banda opesa nga passe. Merci beaucoup. Papa, pourquoi tika kaye okinda kovanda yo moko maman prise kada na besoin pour ozoyer bokinda kovanda la terrasse ni ngovanda kana ba fille mususu. Erreur na ko sate na vie ngwana. Elle savait très bien de quoi que je parle. Ba benga ka mwasi oyo. A respectant. OK. Ou a pesa valeur na mbali. Mais la fille a ça là. Maman, pourquoi ça respecter respectant mbali na te pourquoi? Ni ça qui respecter été. Éviter respect au elinga ba pesa ngoso ya ndeni. Poso yobi na vanda na vanda. Na éviter respect fona pesa ya ndeni. Omoni siko ba te to sunga maman respect oyo lingaka côté nini o mona que maman respectera yote. Pesa biso eloko yo lingaka oyo lingaka moi si à ça la pomme o se sentir que ba respecter. Premièrement non ata yo mo zo répondre ma bé. Te to ki pe na wana te. Yo évolue dans s'il te plaît. Côté nini yo lingaka maman respecter yo. Bon tu vois biso to mbali. Et puis nana za frère na me respecta tellement. Comment ça fait-il ceux qui ndeti yena ko benga place ngana vanda tête dans le son sini. Akutana nga trop. Voire même na ba fête, voire même na matin. O tourner lo à ça là. A tout na raté, a directement pandi. Donc on a l'inga na vandi na mwasi bato ba mona pena que oui, car là vandi na mwasi na à l'aise. Mais pas na yena na mona ngote. Elle a toujours brutal. Voir même tu vandi na ba master, voir même attendre tu za maman sananda, voir même les so na été fois content. Il faut le caca des autres. Pona ba masana ba kende yi atikala. Donc nazalaka l'est, je suis pas à l'aise. La grande mam papa zo beza solo Maramba lo beza solo te parce que tant on lo bakin. Pardon, na lingi na osambisa binote. Objectif na ngezali toujours solution o reconnaître pe mabe na yo koto sala ki mabe ondima pour papa ayeba ko décision mo malamu. Est-ce que vous reconnaître que
yo oza trop brutal, agressive, autour na raté, malamu pandi. Cause brutal, on est non reconnaître. Reconnaître quand même. C'est qu'on peut ici là, il faut pas passer à la nine. Mais faut ça marambo nga linga. Makambo za nini kasi yebisa papa désormais na lingo sala ka boye pour na koma susu bongote. Est-ce que ko na papa? Eloko nga la lingaka eza ka elo moko oya yebi. Nga pe na posa ya ozala na mobile nanga. Tant tozana na ki fiançailles, mobile otika nga. Siko bongo lelo so to komi ke to bala ni to sika moko. Donc c'est que vraiment wana na koma rido ndako. Pour na ba qualité ba to nyoso nga mona azala na bango nga pe na na kati. Problème à papa lobi aboyaka. Na vite so jour c'est rapidement papa lobi. Aboyaka po oza trop brutal. Yo so ki a provoquer ngate. Brutalité wana e yandene. Donc faut y a provoquer nga pona na koma brutal. Ils ont besoin ensemble. Obani ko simba mutu mo bozaki ne o simba tam ninga no mobile po ba kanisa na ba bino wa ba PDT. Yo mo simba moi sumo entre temps nga moi sino na zawana. Parce que na mo na mobile na nga o simba lipeka fi mo boy pemben. Non c'est pelate. Si ko yeso azo respecter nga place wana. En tout cas non ça ba makambo wana te. Papa. Ça arrive que simba moi si musu na présence à maman. Bon. Moi, je peux dire. Tu as un micro, boy, s'il te plaît. Moi, je peux dire que dans ce moment, Nami Monizoba. Nandenge Nandima, Kosa la Simon Naï. Nandenge Nandima, ko présenter tout le monde. Nandenge Nandima, voire même, je sais pas, soit à côté de Diana Mouassi. Qui toi, c'est moi qui parle. Papa, est-ce que mon qui est dans les listes commis? L'accès papa, l'accès. T'as la numéro ça. Tu as un micro? Attends s'il te plaît. Je suis étonné. Moi, je suis étonné, papa. Où a sali boye na après bitumba. Bon, en fait, dans ce moment, na ko yebso ata zaki mwasi nanga, ata likanga nanga ana droite. Na droite. Parce que on ne parle pas. Ma non ba Gerlin. Oh. Eh, nga bande na zabo liste na nga eke na ko beba. Na tika na défaut na liste. Na habite so etacho elonga. Est-ce que nga na yo? Yo ba ka droit na ngate. Nga no to relation ensemble. Eh. Donc yo ngo zano o raisonner que nga no to ko kabwana. Oh. Ebela bata papa ina ne simo ebele. Obita o le kisinga. O répondre à question na ngate. To kabwana te. Non, répondre. Na habite Botswana, na ngai papa mo na ka puta, ndenge o risquer ko perdre lisu. Likolo ya ndenge la maintenant ce qui m'étonne on n'est pas ensemble siko eloko yo tozaki na ba problème ne to messano za na ba problème to boyanité le bango bien to boyanité mais ceux qui ndeti ye abuni en dehors nanga wone talinga te tala papa nga no moi je te connais pas. Ah oui tu me connais pas non bon que bon ma gueule tu peux te refaire tu n'auras pas bon micro na oh poto saki mo pas jusque là. Pas jusque là. Non. S'il vous plaît. Comment je peux continuer avec toi? S'il vous plaît. Comment je peux continuer? S'il vous plaît. Papa Gelo. Kolanda été azane moi si oyo oboma epa mamuko mususu na kwazana oh koka pote na makasa obeta ngata gele obiso ndo réseau bien susu na raisonner l'histoire on de komi on dit maté maman na sala non mais tous na télévision oh et donc papa s'il vous plaît hein oui moni yomoko na moni na beto le solo te tu as oui na moni maman il faut qu'on y ait non est-ce que bokoki koyoka ngai obi ngana na kota prison te na vina ngana est-ce que bokoki koyoka ngai s'il vous plaît obi ngana comment ridiculiser la famille pona yo pona buzoba ya pona buzoba bonga ndo linga mongo sango te
Est-ce que beaucoup yokanga chef na finga jour nga nakutana yo mi finga ngo pena ko asoma mobali mi finga non pas jusque là oza mona mwasi la grande ba finga mobali te. Je ne savais pas. Mobali bakenda ne bongo te basala mbali bras de fer te. Tu es une femme c'est ngeba comique qui ça. C'est ça ton défaut. Mobali so zo respecter o ta bongi boy. Babeta film na mkongo so ba mobali funa lo banae. OK, ça va. Azazo ba mobali to boyité. Mais mutongo pe olo bakenda bokene tino liwa. Boketi liwa ne okabola bino. Parce que liwa bokene bona modèle. Elle se trompe. Non. Pardon, na lingi na lobana na ba ref na lobby asala na ngote na lobby olobana noté pardon vraiment limbisa vraiment wana yo mto lobby okata mboko na Congo na Congo monike yo likimité autant aux olbane boba famille ba otala telle émission peut-être ba famille ba yebi pende yembe na sanga yemo pende abana mambo betanga poai tu na komi boisa yeti le yemta abimisi elo ngwe ezai kat na ota cotisation yango tina miso ba makangu mobo ba do respecter ngandeni bon siko ya wana wo comme ça ba so ba na ngana linga ngo tso zo réseau bio msuga moi j'ai pas peur tala no lo wa ta caméra ça non pas moi ton moi c'est moi meki en tout cas c'est grave non rose qui so ebaka et quand même zo lo ba salango wana gela kala no wana gela no mona no futela ndaku il faut savoir ça papa gela dans ce moment je suis chez moi toza na télévision na lia kasu chez yote toza na télévision ozwa nyonso esaka na ndaku okende na ngoti ndaku na yetika la terre akenda na ni mwa ndo comité mama pesa yo mwa ndo comité pesa nga merci toza pa otiko te ata ndongo nyonso no ba na otiko te papa est-ce que tu peux imaginer kiza kenda ateka oteka yango biloko ndako nyonso mo garantie za garantie na simbiso mama osimisi mama abino mais sikoyo eloko salaki wana ya kozwa mobala ya tozu biloko nyonso ke nango eza malamu te tozala nanu bato totika nanu ke gelo andimi mabe na ye aza mabe mais totano part na yo oyo ozosala wana ezali malamu omoni koza na komikitisa te devant ton mari mobala kozolombana te ndenge nini parce que yo oza na komikitisa te devant ye ozomona neti camarade na yo neti leki na yo tant eloko osali ya kobambe sac devant la télé ba caméra ezali. Est-ce que c'est normal? Senga papa pardon s'il te plaît. Senga non pardon, senga papa pardon. Ça le moyen na bato ba ota la biso na télévision ba mona ki okiti et pas ya papa. Émission ezali bravo Jésus-Christ. Toujours na bino bo bomana te mais bo solution na ba problème ozali nango. Senga papa pardon. Na bi e olongwe lo mokote. S'excuser pempene ya papa. S'excuser na pene ya papa. Te papa, koke nango bongo te s'il te plaît. Moi mbala lela devant moi c'était. Ça me fait mal. Non, je sais ça fait mal. Nana la sona ba camarade. Je sais ça fait mal. C'est ngala papa. Tala mongo ba ko lo batala. Tala aisani. Tala makamboloke pa ya papa. Aza mwana mobali. Mobali alingaki humiliation te, mobali aza roi. Mobali na opeso ko yenda ko laitso couronne. Mais tant yo lingo milata couronne wana Monique au sali mabe. Il faut la couronne. Senga papa pardon. Et nous on a séparé dans le but que liwane ko kabola bino mais beaucoup de solutions boité. Beaucoup de solutions na candidaté. Papa en a besoin au comme moi si pour bosser la foyer na bino malamu. Mais na mon yom to ko plus sa moto na fiançailles na bino. Senga papa pardon. Est-ce que tu peux le faire? N'aime que tu peux le faire. Ozano moi si malamu. Isaka bazou ane ozo contrôler te. Je sais que tu es une bonne femme. Et tu as des qualités. Isa bolingo ne osala ke olingo sa mama modèle wana. Soki moi si azo gérer sous ba émotion na été mama modèle ande komaka. S'il te plaît. S'excuser auprès papa. Pardon gars. Non, kokenena luté. Asengo pardon. Asengio pardon. Moi j'ai beaucoup souffert. Par contre, s'il te plaît. Moi j'ai beaucoup souffert. C'est un peu d'essuyer tes larmes. Quand il est devant moi cité, ça fait mal. Attends, il est l'honneur maman au salon. Soit mon n'a pas si à otika yote. Je suis sûr que ça kanda. Ndeko même maman modèle amboya ndako se comporter. Garle limbisanga papa pardon. Et puis le baké okobanda suma kambo sala kaona te.
nyonso ebanda osala yango eza kakanda. Ne m'appelle pas chérie. Papa, s'il te Moi, plaît. je t'ai pardonné. Parce que aux amours. Nous avons un problème noté. Nous avons un problème noté. Parce que tu as l'argent. C'est pas dire que ceux qui osent en bon sont en mobile, il faut maltraiter. Il faut comme c'est l'eau qui n'a. Et comme au Kangela Nanda, tu ne tords pas. Na buto bandi vert au Kotsanga. Ah, la grandine à niveau à modèle wana. Ngana ofukama devant yo. Ngana omikisa devant yo. Keno ya maote misa mobile na yo yambaye, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Pardonne-moi. Nayebi ke nyonso ebanda osala ezaka mpona lingako makasi bebe na komona maboka moto mosusu te. Limbisa ngai kaka. No bandela ngo esu te bebe. Pardon. Papa, télémisa moi aussi na yo, s'il te plaît. Au nom de l'amour. Garde pardon. Papa, moi ça m'inquiète ici. Chérie. Et puis promettre papa que aux ala sous bongoté. Non changer. Ou bandaka lelo bébé n'a changé. Promettant à trop. Bébé, on a promis ton ami sur la batte. Nayebi ke batte ba la nabi so bébé n'a changé. Voilà, waouh. En tout cas, oza juste à bolingo comme on a papa. Papa, pesanga micro, pardon. Zo moi sinayo, yambaye. Télémisa moi sinayo. Sala kimobali. Je sais que c'est difficile, tu vas aller bosso bateau. Bat ba ota la biso. Yama moi sinayo bobongisa. Voilà, mesdames, messieurs, on a la fin de cette grande émission. Bravo Jésus-Christ. Ce qui est azongité, to kutana pona émission asika. Merci l'équipe technique. Merci na batunyo so oyo bazwa gita on tala biso awa na Chebiso télévision. Nzambe apambola bino. Bye bye.